biso ba psychologue totali esprit a Fally Ipupa nenga zabongo il reconnaît de talent de Ferregola aussi reconnaît de talent il y a Fally Ipupa malgré que ba ça ba concurrence mais place au monique il y a des étrangers ndeko na congolais et lo oni okosala mona ngo na mboka totikala na biso solo la te mettons tokuta na mboka papa ya mon frère c'est ça non Fally Ipupa na bango mibale ezala mutu moko oyo rivalité na bango commence quoi mutema to ba raté soki nani eza Fally eza Ferré mais nenga na osi examiner mutu azana makambo makasi kia mona maki no likambo marande oyo à part musique et kokota na manga mususu eza Fally donc au moni Fally musique azobeta aza diversité azobeta musique ya ghetto te au moni ya ghetto azobeta na bana mike bazomba na bondela mama po ayoka bien akobonda mama na msa obelela abela na bondela papa en tout cas moi na mbalu wana ezala ngote ko Ferregola ala mngona bien ka composition eza zéro abetaka bingongo ndete bambeleke just yoka kuna oh soki leo nakolela pinzo wana eza kibandala mtesa te nga kibanda te nga kibanda fa banda te nga fa banda fa kinkole na pisa venir na fa na veni mbese na osala buna fa na veni mbese na kinkole ka kuna ni Fally na Fally Ipupa alingaki manifester bongo te quelque part aussi azo luka peke yé moko nenga zabonga se diminuer donc akitana c parce que so Fally Ipupa zo la s'appelle ba play moko boy parce que Fally Ipupa na minute a comme un père 4G azo mona que musique nezo avancer mais so ka yoki musique ya ndeko na congolais à manifester plaisir à manifester joie et que ça la eni Fally musique nga longa fatana nga Ferregola babotana ndeko nga maître do abotana na Denise Gola boka dinye sko na moi musique azo beta très ghetto. Merci Bandeko Balandi partout à travers le monde. Merci na fidélité, paix, amour, bossala na biso na Feza télévision. Et plaisir eza makasi ya Rosala Liboso na bino pour na représenter bino émission oyo. O to sala na mokolo ya lelo ba analyse culturelle par rapport à musique ya RDC nengezo kendele. Tomoni ba artiste musicien na biso à l'occurrence Fally Ipupa na Ferregola ndenge basali moi ba prestation na bango na niveau africain. Pe to beta masolo ya ba concert na bango. Et sans plus tarder, nous avons déjà invité Nangayo Azawana, Peggy Titan, Toromega Kosa, Ane Banalise. Mesdames et messieurs, j'espère qu'il y en a jamais de si na banalise au Torosala Lelo, Peggy Titan, Mbote Nayo. Mbote, Mopandisango, Mbote Ndekonangai, Naibike, Badazola Nabiso na fait sa télévision. Bagozala jamais dessus parce que le parallélisme, Peggy Titan, Nenga le bag déjà si na fongoli ba porte par rapport à Boanya, par rapport à intelligence, par rapport à analyse. Parce que tout le monde a battu belé à Rosala analyse, Azap plus penché cause à la position mais biso to kosala ba analyse ezala quelque soit culturel ezala politique mais to kotala ba effet to kotala pe ba mbeba pour na to le belango vérité pour ne pas s'appeler avancement et culture ya musique na biso donc c'était un peu ça na pesi merci beaucoup na jo lili atal en chéri annonce azali kola na biso merci aussi na Feza RDC na pesi mbote bisika zali mère na ngai na pesi merci aussi na amigo Ngombo motema Olivier Ngombo et pourquoi pas aussi na maman Pauline Lumumba RDC Monde na merci beaucoup maman. Merci aussi na maman Belgique de Yaya 2 et na maman Belgique 4 bandeko nyonso bagolanda Peggy Titan à travers monde entier. Merci beaucoup, moi aussi je dédie cette émission à maman Feza vraiment émission on a dédié yango. Merci à Eradi Moussena Motema Emilia Moussena sans oublier Elvis Gobo Motema ya madame Gobo vraiment na Pesimbote sans oublier aussi bienvenue Masadi Motema Karolov Miel Diana Pesibino vraiment Mbote Peggy Titan sans plus tarder Tomoni Bongo Fally Ipupa Zalaki Bongo na Côte d'Ivoire après à Kendaki Yaoundé Tomoni pe artiste musicien Ferregola pe à Kendaki na Côte d'Ivoire ba prestation na bango au Jijango nengeni par rapport ya ndé to bandai komona ba rivalité à l'époque ya wenge nenge zalaki soki moni wenge pena maison mère na BCBG na ba rivalité na ba prestation scénique na bango nenge bandai kozala par rapport ya Fally na Ferré au moni ba prestation na bango ndeni ndeko merci beaucoup pour la question monde des ko évoluer yango papa na biso Denis Les alobaki au moni kalata na otondisa ba stade ezali sous lelo Denis Les ya lelo te ndenge lisolo oti ko pesa rivalité ozalaka BCBG na maison mère lelo musique a évolué musique a changé technologie parce que
YouTube ekoti, ba teaser ekoti, lelo ba artiste musicien ba komi côté ka en ligne. Faut comprendre que moi révolution moko boye culturelle ekoti na mboka na biso. Par rapport à ba artiste mibale Ferregola et Fally Ipupa, ba ça la fierté. To mona kango awa na CAF na Ligue des Champions, Imana Matiti Mabe bauti na Libi bati kobeta na Bengazi basali un but partout tane basepeli mais vite abetaki awa na ndako à domicile vite à Apoli 1-0 na équipe à Tanzanie eliko lobani ndeko bandeko wana mibale Fally Ipupa na Ferregola baza fierté à musique na biso mais bandeko ba journaliste o bazo se pencher na ba position o ya côté Fally o ya côté Ferre bango ndem bazo sombrier makambo parce que le faut ko yeba yango soki otali côté Ferregola, on sentit que Ferregola a une statistique, moko, a un calendrier, moko, a un historique, moko, blindé. Parce que ce qu'on a le parcours, il y a des Ferregola, nenga banda musala na ya musique, na si le loi komi bisiko ya komi, parce que balobaka, vie sans rêve, et ça vite. Na vie moutuno se faut rêver. Bango bana ko beta na ba orchestre ya batu. Lelo bango pe ba ko ba tête d'affiche. Toké pa Fally Ipupa. Fally Ipupa a commencé ici. Na bandel komino oh lelo soki monotone soki logo ba elibiso soki uti wapi soki monotone soki nini. Fally Ipupa a grandi ici à Bandalungwa, a bandi na ba orchestre bandal. Na Tala Latin, après Tala Latin, avec aucun kibinda, les gens dans le quartier latin. Le monde évolue. Bande ko mi balé bazo comme ma drapeau ya mboka na biso. Ba tu faut ba luka ba comprendre parce que l'artiste a mi balé même côté Fally, ba to ba ko minimiser Ferregola. Est-ce que bango moko na conscience na bango? Na conscience na bango ba to été que non Ferregola. Il est parmi les meilleures voix de notre pays. Kobana Grand Calais jusqu'à nos jours. Fally Ipupa, il est parmi de jeunes ambitieux, courageux. Oh, le loba fongoli génération. Parce que tu vois, mon artiste et musicien, ce que l'on a en cas, on a un single. Azo ciseaux simé, azo, mon on dit c'est comme si, mais le loba ne quoi na lelo. Babimi si pe batu, oh bazu pe courage wana, ba déplique bana bakwana bango, bina filé. Et ça révolution et musique. Ocho ko lobelo ko mo très capital o isinga ndeko titan to yebaka kala ba guerre ndenge zalaka lelo yeba yango o balobaka concurrence eza loyale concurrence ya Ferre na Fally et ko sila te pona nini bango nyonso mibale oyo azoluka approuver muninga pas zoluka approuver parce que ba yebi ke baza ba figure mo emblématique ya mboka oyo na aussi komona ndeko Alash soki Alash a publié que le roman Ferregola a publié yango na kati wana kombo Fally ezalaki abi quand vous tangu lelo bozo kitsa ba artiste bozo ba Ferre Fally ozo mona ke ba ndeko wana mibale ba miyebani lelo pona Fally a se sentir fort il faut Ferregola sale parce que son Fally Ipupa azangi anniversaire so azangi anniversaire na linga papa lo banal makamalo ngala kumisa mutu te nalonga donc omoni Fally musique azobeta aza anniversaire te azobeta musique ya ghetto te omono ya ghetto azobeta na bana mike bazomba na bondela mama po ayoka bien akobonde mama nemsa obelela abela na bondela papa en tout cas moi na mbalu wana ezala ngote ko Ferregola ala mngona bieka composition eza zéro abetaka bingongo ndete bambeleke just yoka akuna oh soki lelo nakolela pizo wana eza kibandala mtesa te nga kibanda te tenga kibanga fa banda te nga fa banda fa kinkole na pisa venir ko na fa na veni mbese na osale buna fa na veni mbese na kinkole ka kuna ni Fally na Fally. On comprend exactement au polémique unité a changé musique a commandé muninga ninga komi. Au monde a ça la bongo na ba vérité. Exactement que au té a zo côté la té coup petit na ngato na gitambo. Alors la shenga so ayoka so olexa que vieux mo kings aoya boy. On comprend que Fally musique nga nga fatana nga Ferregola. Babotana ndeko nga maître do. Abotana na Denise Gola boka dinye. Sko na mo musique azobeta te ghetto
omoni asa international aza mongonga bien wana utosala regarde-moi et ça peut regarde-moi et ça regarde-moi ça bon namoni et ça succès te abesi que ça succès te ce qu'on fali succès ezali bon na ebite bazara don et on a mécanicien za nango don nakuta ba Félix nakuta ba banani ya tamutu nanga ya oya justice Mutombo Sylvain Mutombo ngona bongisa ba range banini ozo comprendre donc ça bon donc c'est que yetane simbate alinga ba réconcilier na masana ba réconcilier ba subakuta na ba solola te masa tala boye omoni na musique na biso ndé yebani déjà ndé ba kendela bongo concurrence eza na loyal mais oko kuta na kovanda be omo te ke dimine pe musique yango musique na biso elinga ezala bongo ma concurrence wana o abeti boye bon moni fali pour le moment même na au niveau international azana la concurrence mais benga ba mwana mwa muki akoyawa lo ba yemela nze mo yibanga na yembela mama po ayoka bien na yembela be te ngala fana na fana mutute ninga una la fana nani ya faire a beau frère na ngai Hervé Gola a beau frère na ngai Denise na Kitambo na Bujala ayebi beau frère na ngai sikone ezate somme dans ça musa malamu okumisa ete mutesko fallait ça musa malamu taka bokelo moko bo succès hein. Merci beaucoup toi qui vraiment souci na yo to ebi ke ekokoma message na yo ekokoma émission oleka partout à travers le monde to yo ki souci na on ebi ke ekoma pe na ba destinataire. Merci ndeko omoni eza point de vie parce que omoni on a le bail concurrence eza loyal omoni ndeko ndenga uti ko loba awa alobi na bien mais par rapport le bandeko pe bazo zongi ça fait rigola sima pona nini ko zongi ça fait rigola sima baza ko bossa na ke fait rigola pe na kati ya o balobaka discothèque ya Congo ya musique ya Congo fait rigola za ko exister même bana Mikel Loso tun bango ebi fait rigola biso na ebi fait rigola o ebi fali na ebi fali mais loko zo sala moi différence na bango eza par rapport ndenge moko na moko azo mema maramunae ozo comprendre fait rigola autika la pe simata fali poupa azo kende on a dit musique internationale lobo lobana ça a commencé depuis longtemps taboulay fali poupa azo recopier kaka modèle ezalaka de gens na musique na biso ba papa Wemba basala yango mais batika nde ba artiste musicien wana ba jouer na ba inspiration pour la match musique à Congo ça sert à rien le ya ko diviser entre Ferré et Fali yana pesiot to tu ko kende chan aw eza lokola pe bandeko oyo mi balé tozo tanga combo baza ba artiste munene ya mboka déjà côté la producteur pour na déplacer mbongo na pe en plus az étranger à déplacer yo na orchestre kende il faut la artiste musicien il faut za mutumo poza koni jamais mutaba ndima ke az misambongo na pour na fiasco je pense que ba image on a mi balé na surtout mon malgré que premier concert a fait rigola ezaki réussite totale Fali Poupa a commencé na Benin na Cotonou bato bayambie ake même na petit art wana place ba fabrikaka tambu eza école ya tambu ozo comprendre babilo kona déjà to bazo honorer ba ivoirien bazo yembaye c'est qui gagne c'est le Congo même Ferregola maman DJ Rafat il s'est déplacé de venir dans concert à Ferregola na katiote pegiti tamo polémique et salami par rapport à annulation pe à concert et à Ferré au mona gano ba warrior pour na bango donc eza humiliation totale to moni pe ba image mususu Fali Poupa azaki invité na boîte azokota po baya na ba champagne bando ya nango ayoki ka nzembo afia ndeko na Ferregola ezobeta akangi maboko a bouger te donc asali sous mouvement moroté na place où il s'engage na ya kende pour vendre mais tout me capé ko analyser yango musique yango ezo kende wa c'est l'orgueil même na balle fair play zalaka tu sais ça non na balle fair play zalaka au moins maboko tout en avement bona mutu na nenga kanda mais na suka boyambani Fali Poupa alingaki a manifester bongo te quelque part aussi azo lukape ke yé moko nenga zabonga se diminuer donc akitana c parce que so Fali Poupa zo la s'appelle ba play moko boy parce que Fali Poupa na minute a comme un père 4G azo mona que musique nezo avancer mais so ka yoki musique ya ndeko na congolais à manifester plaisir, à manifester joie et que ça la eni. A otika la ka Fali et que l'ongolais qui Fali te là
place wana étant que biso ba psychologue totali esprit a Fally Ipupa nenga zabongo il reconnaît de talent de Ferregola aussi reconnaît de talent il y a Fally Ipupa malgré que ba ça ba concurrence mais place au monique il y a des étrangers ndeko na congolais et lo oni okosala mona ngo na mboka totikala na biso solo la te mettons tokuta na mboka papa ya mon frère c'est ça non Fally Ipupa na bango mibale ezala mutu moko oyo rivalité na bango commence ko ya mutema to ba raté soki nani eza Fally eza Ferré mais nenga na osi examiner mutu azana makambo makasi kia mona maki no likambo marande oyo à part musique et kokota manga mususu eza Fally parce que nenga manifester bato mayele tant ba kotala pour nani asali bongo ataki devant ma étranger yo bien loko wana sokaka ndenge bachaki nzembo wana so Fally Ipupa asaki geste malamu obi na minute oyo banga basala ngo ba émission mais na minute ba ko banaliser yango pona nini déjà yé moko a banaliser ndeko na ye o azali congolais c'est plus l'esprit d'équipe musique ya loko balit yo bona te que papa Wemba akoyema penzemba Fally akoyema penzemba Jibe Piana Weranson akoyema nzemba Jibete akuta na ngwa msuna nda kuboya nzembo mo alingaka a manifester neni c'est l'hypocrisie na orgueil parce que neza bongo jamais n'andimité que Fally Ipupa ta tenter à yoka nzembo moko ya Ferregola ta 3 minutes jusqu'à la fin n'andimité que Ferregola nanu te vraiment que afandi boazuta tenter kayo kanzembo ya Fally tina suku bayoka na bango bazo sala ami suna biso ba sala semblant parce que ngana yeba na moko ya ba émission mo be Fally lo bango abige non abige ya mo boye kenzembo Fally bene beta na TV boye et pas artiste musicien momina yazo yo kangwa zo sepela na ngome afasha mabe ye moko Fally ba propos na ye donc bayoka na bango d'une part Fally yo musique ya Ferré pas yo musique ya Fally mais neza bongo siko tant siko ba sala bongo ba kitsa banani bango moko pe ba kitsa musique à Congo parce que sur tali ba étranger tala ne ba Davido ba Wizkid au moins ne ba Vivac ba na mentalité moko boy changement de mentalité ba musicien pe mutu ba opesa ngo pe population ba opesa ngo pe ba mora bonne musique tant déjà bango lelo ba conduite na bango za bien te tala ba bêtise côté Fally ba ko finga Ferré boye momeli diamba boye wana ba wayo ba golo pe so ba fani ba komi kuna oh kuna vewe tu vois ça yeba yango YouTube comme na ba traduction nga zaki na pasteur ngakoso ara na Côte d'Ivoire bisanga petit temps vraiment vous le Congolais de foi na mabino on vous comprend pas pona nini ndeko na yo Congolais bozani na mboka libanda mais ozo sala lokolo yebi ete eza ba biloko moko boye na ebité soki to la musa papa Lutumba to la musa papa Wemba to la musa ba Grand Calais pona mama Fally na Ferré bazola ngo d'abord conclusion parce que baluka basala ka musique mais makambo ba komo déborder ba limite na limite l'artiste Fally Ipupa ko tina mutu finga Ferré finga Fally mais ba acte to posaka il a qui s'arambala manqué mutoyo vraiment ça va pas déjà ba acte o Ferregola ou bien Fally Ipupa sali et ça ba acte moko boye mutu mo ko tolérer ngote parce que so ça mène atana ba boîte na biso ba boîte de nuit na biso ya kina mais ça mina Yaoundé et le roni ba Camerounais ba oloba baloba non ba artiste musicien congolais baza ba éducateur de masse. Il faut ba luka ba ça l'assemblant parce que c'est le Congo qui gagne. Eza le roi ba kinaki CHAN, eza le roi ba kinaki Coupe d'Afrique, eza le roi ba kinaki CAF, eza le roi ba kinaki Ligue des Champions. Nyonso na tozana besoin que ba ivoirien ba camerounais tant bazo mona ba artiste musicien na biso na prestation na ba mboka na bango déjà eza kombo na biso. Nga kina place mon soukoumi amboka mon musika. So a monique noir même aux Africains balo baka Congo pour nani toi plus visible na même na internet bat bayo kaka so ici mutu Congo aibi mama Congo Brazzaville ah toza gabonais ba benga gabonais te parce que toza makila moko o le yango moni ba monotone ebimi o ya lokuta mais biso moko ba congolais tozo ye ba ndeni ya ko gérer puissance na biso te et surtout na monde la musique biso to frère à la capitale ya Afrique ya musique mais lelo ba ko tia biso sima ba oyo ba imita biso lelo ba koma plus puissant na musique par rapport à biso ba ndeko na biso wana ba luka nanu d'abord
basangisa bato basoutenaka bango balave bango cerveau bakipe plus mambo artiste na bango ke bapesaka babiloko moko boye oyo ekosala bien te na image na biso. Donc je pense que message na kopesa Félix Antoine Tshisekedi ministre ya culture bayeba na kogérer makambo parce que mboka na biso malgré qu'il fallait un succès ou faire rigola mais bayeba ngo ke sur le plan international le Congo est foutu dans le monde culturel. Merci beaucoup, Peggy Titan. Le monde est foutu, le Congo est foutu dans le monde culturel à l'étranger. Les gens ont bisomo batolingi keno musique yango ezalaka parce que au monde on a bande on a bisomo sous présentateur à émission chroniqueur au monde a tellement bazana pas chambre boy ce qui a ça keno alobila aza muto afere côté ya fallait rekomate sur aza muto fali côté faire rekomate d'une part pe bangom baza à la base ya makambo et ko zanelo mususu et les gars qui tozwa neti image oto moni fallait akanyene maboko aboyi ko sala ta geste ko ya musique ndeko nae. Toi tu penses vraiment image wana bato babimisi yango po mona bezana nga msu eza bato afere lelo oyo concert ya faire ezaki annulé bato ba osala ngo problème ezana nga bato afali entre autres ba chroniqueur culturel biso bato bango na rolo ba bisoté parce que nous faisons l'exception ezaka bango bazala à la base ya makambo yango mtezo sala ke ba en ezo ya plus ba division zo ya mingi ezo sala keno culture na biso ezo za la limiter sika moroboé au mona keno musique ba ivoirien comme go zo ko place musique ba donc musique ba paye comme go zo place na place ya musique na biso au mona ba na biso ovana na ndako be mwana wa préféré pe ayo gane musique ya ba Davido au mona oyebi mwana moki au mona bo yembango à la télévision tout le monde na ba télévision na biso la musique ya ba étranger yango mtezo beta plus donc toloba nini lelo yo face ya hypothèse wana. D'abord omoni ba chroniqueur na ba chroniqueuse oya mboka na biso surtout ya YouTube ya internet bango neti ba komisi makambo yo na ba rivalité na ba ndenge mona ba niveau mo amabe parce que so yo oza chroniqueur culturel oza une église au milieu de village sur l'action opposition na yo oza attaché de presse oza mutu o yaka ko défendre artiste mais ce que bandeko wana bazoye basu ko sala ba promotion ya ba artiste na bango te ba komi kaka aoya bo créer polémique soit il faut finga faire amela radiamba soit moko il faut finga fali o fali azala PD ba biloko wana déjà na société na biso tangu déjà msusu fali pour pas mwana na ele wa Marco 6 soka yoki ke bandeko msusu yanga msusu ba finga papa na za PD ça apporte quoi? Ils ont même ani. Donc, bah chroniqueur, n'a pas chroniqueuse, yo yebi internet ya l'église, mouta repé sa conseil à Zate, il est réellement maintenant loba. Mais bango moko baza ba responsable, ba artiste musicien. Parce que Rose à la peur au monde mutu mo boa télé mais azoloba azo pota moninga buzoba yo artiste musicien au pekisa et soza so ki yom totinda bango te comment expliquer na kwa mo bozo mona bato ba soutenaka yo bazo finga mutu ngambo wana yo artiste ovandino kimia. Mais c'est ça et ça le roi idéologie ne ba comme lo ba keno musique na setambo na polémique mais polémique auto monaka kala ya jibena na wera o ya jibena wera ça plus pur qui bato bane ko zoka ba konini lelo pe ba chroniqueur ebelé so ka bi ka finga faire rigola a komate ko ta bovan o ayebi ka finga pe fali pono kota ana banda place toza awa ozomona ke no bango mo bazo milukisa pe ba problème donc to kozong ça système akalate le monde évolue. Tu remets un système à 4 jeux, 5 jeux que tu as commis. Et pourquoi pas nous le Congolais, tous comprendre. Et surtout, biso ba pandisango, ba communicateur. Auto télémara devant la diaspora, devant tout le monde. Exemple, ni to opesa. Toi, peu éducateur de masse. Troya kaka. Imagine tu opesa musique na biso. Oui, que festival la musique est cette année. Point n'est pas annulé. C'est à cause il y a comportement. Talaka Ika de Young, az étranger. Camerounais mais azalaka plus na fali popa il faut comprendre pour nini alingaka musique à Congo ba chako dipanda ba ali et pour nini ndeko wana akoma lokola congolaise parce que culture na biso musique na biso za riche eza musique moko boeza so ke même na festival ngaza ki na mombi na Russie na mona mombi ayebi mine banzembo nyonso na ba anglais ay mine lingala ba russe ba telemi ba bini donc omoni son même maloba na biso dialecte na biso ndenge bimaka na rythme na biso
et pas mundele et raté. Il faut bina ta yebi musique té. Donc les gens loko moko boy, les lo bande qu'on a biso ba chroniqueur wana, ba luka ba recadrer ma mususu. Ba tika ko mema boy. So ba osala na bango ke no so muto ozino position na ezo opinion na eza mabete lo ni okosala. Okozala na kati ya musique, ba komi na kati ba vie privée. Faire rigola moi né Davina dans zemi na Turquie. Fali kutu ebite ke ma kotiza ka mwana ya Yuri Kalenda. Tu vois de choses. Bana ba provocateur makamona. Ils ont ba chroniqueur parce que ba pesa ba position. Pe ba na danger. Vraiment bazana danger. Merci beaucoup petit titan, petit à petit au chité, mais na linga gito chité, réaction zanini. Comment on a rencontré ya Karine Mokondina à Bedachour et puis Nanzembo à Yembelier, réaction des années. Karine n'est pas consciente. Comment ça? Tu sais que le mécène, notre mécène du moment, Abed Acho, tu connais combien des artistes et musiciens bah Yembelier, bah qui bah dédicace à Tika la même koye bah on te peut kokuta na bangote. Karine Mokondina mito, elle doit prendre conscience. Azan a deux chemins. Azan a dilemme. Tu connais dilemme c'est quoi? C'est en anglais. C'est l'équation. Azan a dilemme. Oda banzela mi balé. Tu es chroniqueuse? Tu es chanteuse? Mais prenez le komoko. Azan a équation totale. Moutoulo a bête sourd à côté na yo. Aux yeux cachés na yo. Bah kebele bah on a Congo on a Kinshasa. Pour avoir des choses à l'équipe mécène nyonso. So koutene zako koutene Jésus de Nazareth. Karine il faut soit vie naie au sérieux, vie musicale naie. À se concentrer. Parce que les ministres sont au talibou Karine Mokonzi la baronne. Ayega d'ici là, Francis wala imamna oloba. Ayega d'ici là dans 2 jours ce qui dans quelques jours. Tala makambo salaki. Il y a déjà Rafat. Elle a fait bouger le monde. Qui sonne musique? Baba qui bakangi pour un droit d'auteur. Est-ce que Karine Mokonzi makozonga simate? Naïe oye n'attend plein. Ça qui est un goût d'artiste musicien momto à salagi à influencer qui. Oye n'attend Herba Cindy baza. Oye n'attend Herba Tatiana Cruz. Lelo bakatale ya baza. Yo Karine Mokonzi lelo pesa déjà position. Parce qu'on a mis to Karine na dilemme. Ba comprendre ça comme ni na Karine te. Yango mona ke Karine ko bumiselo ko bien. Ba mona ka oh distraction. Oh mona ba Daniel si ba ma penel Karine ko tiango. Artiste musicien a gardaka ban. Le roi nga na chroniqueur, na journaliste, na ko garder ban na ngai. Ban na ngezani. C'est pour communiquer informer. Karine on s'embrouiller. Okute na Bedachour. Okute na Bedachour wa balobaka makambu yango wana. Yebi lelo ba Bedachour wana ba yembeli bato ba yembeli ba nzembo ba faire rigola ba fali. Yebi bazora ba combien? Papa Bedachour aux moins de $5,000 té. Mais Karine Siko nenga za wana a déjà o balobaka McDonald's marque de posé. A déjà fimora yebani. Ba Bedachour ko balingaka bongo. Bato bana makambu. Ako bimisela paquet, mais moutoko bimisela paquet, est-ce qu'il y a na conscience na yé? Karine c'est ma sœur, mais Karine a entre 2 chemins. Ah bah bisika rokende te, aza un dilemme. Au moins ni batunio sona baza tout retour à Karine. Même ba maman n'aime pas chinois. Karine pour Nanzela moko. Aza déjà fui déjà na côté chronique et c'est simi. Na musique après ça déjà élan bien. Déjà l'autre a dit Rafat, moi na ici. Na moi Karine a bougé monde, Karine a lekana na télé ya Côte d'Ivoire. Batu ba salela ngo ba émission. Mais Karine jusqu'au là, elle est pas consciente na eloko azo sala. Eloko ya ponaki. Eloko ya ponaki. Azongeli lisu makambu. Ya kokumisa ba musicien. Na minute oza na fabrigas tandis que yo moko za kati ya liné wana. Karine Mokonzi maintenant là. Il faut ayeba. Abed Achour azalo wala eloko moko précieux. Azalo wala eloko moko précieux. Ozo comprendre. Non, ils étaient que non, Babylon mususu ke to bana ko sala Babylon ko moko boye pour na sonne non. Karine Mokonzi alunga azongi sa conscience na ye. Maître Saint Miguel a mam na loba. Ayi conscience na ye. Ayi bukano conscience na nous. Karine ozo kende wapi? Karine yoka yona na babese. Est-ce que comme on a Cindy, combien de fois Cindy le cœur a été accusé à moi si ya ko faire le midi. Au moins a kena ndako dibala. Azaka na kata musique. Oso mona ye voyage à sali vidéo.
Karine Mokonzi atika ko distraire biso abeti la biso musique akota na lignée neto mona ka rivalité à maman Miliabel na mchalamwana Karine a pesa sko position la musique parce que a repesa pe makambo na biloko zo beta mais bat bazo ngo Karine a bibisa ki le même jour le 18 wana mais tala cette fois-ci, Maramona Oloba, c'est pour encourager Karine. C'est pour encourager Karine. Karine, c'est ma soeur. Mais Karine a mis Yebielo, a mis Yebioyo. Comment dit Karine? Karine fait faire de l'argent. Même pas n'importe ici à Kinshasa. Karine a commencé à la mbongo plus que Rihanna. Plus que Beyoncé. À cause de la Rihanna d'Afrique. À cause de la Beyoncé d'Afrique. Mais Karine Mokonzi a perdu. A perdu. On a le bango sur le plan artistique. Merci beaucoup Peggy Titan. Na un message commis, na un Roland de mission, conseil au ba reprocher boy. Ba charge batterie, ba tebele ba roya. Oh ba comment faire Peggy Titan. Na insulter Karine té. Autour d'une question à Bedachou. Au moment tingai, na beta 3 mois na kenda rota na kuta na Bedachou na kuta neti. Na kuta na été. Mais Karine Mokonzi a eu chance wana pa beti nzembo ki toko solitude. Mais après nzembo wana après Nzembo wana Karine Mokonzi ozala nani to Karine Mokonzi ozaka ya même à lire. Merci beaucoup Naibi Gayoki yo place Azali conseil babo ya raté bazouaraka Tolinto Kabwana yo message à Souka et puis bonne janvier mais tout le cas janvier dans le mois de février janvier période mo bosera pena et période mo bosera na e botambola na e bosala na makamo bomela ke sika mo bolala ke sika mo ngana na professionnel nga kozong sa bisanza la munona ngate na minute na kozong sa bisanza la munona reconnaître nos janvier quand même ouais je le connais mais na kozong sa bisanza te parce que moi na liné bande ko ba okende vous avez na ba Karine bofingi moi d'abord je suis chroniqueur culturel penada journaliste de formation. Na ebelo na osala to lekana banzela wana pona to zwa pe moi kombo mais le longa na osala ka uniquement domaine nanga mais ngai naza sankarate na muta mabokete peut-être bande connaît bazo me mam na bango ba mam na bango mais na pesa bango conseil vie ezaka te ko $50 aux $30 mais faut to lukato préparer vite comme stable to ba ndenge nini me ba pimbo ma Marius Munga ba souffra nga zaka na Yves Abdallah na zaka na ve na ngai comment on l'appelle ou ça na digital alors que na la gomme na radio comme les années nati le collé mais lelo patron Frank Sema ika banana internet abana ki otoka mai na kan avant de bonne école le bambin mais lelo ta Frank Sema en forgeant on devient forgeron. Merci beaucoup Peggy Titan. Et ça plus tard au moins les gens abimaki déjà qui dans ba comme internet ba pesa sco position ba lukelo mota pe bande ko belé ane chroniqueur de formation mais les loka kotika YouTube ka boy a comme pe journaliste bande ko fallait ba zo aligner marambo ba sala et ça la Sony les autres avec sa grandeur na bango ya mitu na bango ba raisonner bo fingi Karine o bolala na Karine bolongola ba soutien bona boy et puis bozongi pas Karine pona nini pona batbatinda bino ba code obike na minito tala na banganga na mito monde a difficulté tala ba benga ba marabu ba komona luka cop na Facebook pour comprendre que mbongo les a difficulté mbongo le ko bina difficulté pour nos zoyango ba janvier lelo ba sana bango tala ba commissionnaire ba marabu ba la ba marabu ba cop boyeka bozongi kaka na mambo ya Karine bolia bisanza po ani mutaka belo non mon frère o moni ba biloko wana to ba chroniqueur biso ba tebele ba finga biso o na Peggy Titan boye na boye mwana mwasi ona ka Karine yango lo nazwa kombo Peggy Titan so betra kombo na Peggy Titan na YouTube mais na luka yango na luki yango mais na minito il faut na sala na auto sala mama monotone na minito non tout ça c'est la tournage nanga c'est ça vieux à la bongo on comprend il y a on le dit que non en forgeant on devient forgeron bande ko ba luka ba pesa position ba bande merci beaucoup Peggy Titan merci beaucoup Peggy Titan et tout est bien qui finit bien to comme vraiment pratiquement la souka Titan moi quelques 3-4 non et pour tout kabonana merci na feza RDC mais on a on la lo wana parce que ti le depuis bisangai c'est un Peggy Titan za no calme na bi ki ozara monter en malamu merci nayo vraiment mon frère na honoré parce que naebi savoir faire nayo donc na linga suba émission te na
bato mo to réfléchir d'autres façons. Donc merci na yo, merci na Hilaire, merci na bato tout bazo la biso, merci na maman Pauline Lumumba, merci na maman Langai Belgique de ya 2, merci na Tony Makika, producteur na ngai, jeune leader au hasard na Paris. Merci na bato belé, Dieu Lili a talenché un Oscar Bob la million garçon de Paris. Merci na Souka, merci Penayo Matin Domingue. Merci beaucoup Peggy Titan, mesdames et messieurs. Place au ndeto Souki ici vraiment émission na biso. Plaisir ezai makasi ya Rosalana et na plateau poto mega ko sangisa makanisi. Bo mega ko exigeante vraiment envers biso to megi kaka ko analyser marambo tozo mona na musique na biso et zo sala vraiment bien tezo honorer biso ezo honorer mboka na biso te ezo sala vraiment moi pasi mingi na yebi kembala sima to kutani awa kaka na Feza RDC bino batuna bo s'abonner te bo s'abonner massivement bo zala jamais on décide. On se retrouve au prochain numéro. Ciao.